Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité. Yoka malasi, makambo yaka mabe, yoka malasi. Nulle part ailleurs que dans sa vie que là. Bonjour, ça va? Oui, ça va. En forme? En forme? Oui. Bonjour papa. Bonjour Tito. Bonjour maman. Oh. Oui, j'attends. Hier, bonjour Nani. Papa, toi. Bonjour maman. Ah d'accord. Hier, qu'on a besoin Nani. Bonjour maman. Bon amonia. Ah, ne regarde pas Amati. Toute ma belle famille, je cite Tantine Bénédicte, Nathan, Joël, sans oublier Maman Tété, Papa Jean, donc tout le monde là-bas. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons boucler par une très... Mais yo n'aime pas au succès. On a des annoncés que yo au succès. Mais avant de Tito à Betali solo série sport, tout tu connais dans suspense. Le sport et puis aux ondes. Ma sport. Ne zappez pas, restez branchés sur la 2. Ma zappez pas. Mais t'as la radio là. Tout peut s'en emboîter. Le du sur moninga na yaki avant na émission pour na courage moko boye la kinga na la mokina tongo na lipa moko boye. Tout la nini eh. Lipa nini eh. Eh siko. Obi la limba na kwa ipulu wana boulangerie espoir fulangenge. Et pas ya patron yemoko Michel Ngoma. Motema ya mama Dorcas. Na gérant Bonnette. Mutanga. Na bosanité na pesi mbote mingi na lipasa na ngai mbo na chambre froide na Pascal wana na mama Mosete bino nyonso la pesi bino mbote Adrienne tout le monde na pesi bino mbote. Alors nazo banda boye yoke lokoyo tout le monde na biso bababa baza kuteya na babisi na nzila na wendi mais na kutana na baba moko bandiko nanga tunanga nini mama tunanga nini nakutana na baba ya musicien bandiku bino nde bokuyibisa ngai musicien wana ya baba azalaki koyemba nzembu nini dansi wana pezalaki dansi nini landanga bien musicien abandi na papa oyebi eloko bamusicien balobaka yoka eloko oyo oyo baba alobi yango na kibaba ukidika baba te wana yoka eloko oyo abandi musiki Siko comme le CBD. Nzembo nini dansi nini. Ti le loto ebi dansi wana te. Voilà, merci beaucoup. C'est par cette bonne humeur. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.